Merci beaucoup, chers amis internautes. Nous nous retrouvons ici à Palanca, à Luanda, toujours dans le cadre de cette journée internationale de la femme. Aujourd'hui, 8 mars, aujourd'hui, mercredi 8 mars, journée internationale de la femme. Nous nous retrouvons ici. Vous allez devoir suivre les différentes interviews que nous allons faire avec les femmes de Palanca, les femmes de l'Angola, plus précisément de Palanca. Elles sont nombreuses ici et elles vont devoir répondre à nos différentes questions. Papa, maman, bonne nuit. Bonne nuit, papa. Donc, tu es la Palanca, mon par rapport à la journée, la vidéo, maman, tout le monde, la puta, maman, la base sur Orlando, sur www.congodialogue.com, par rapport à la journée, là, le journal lelo za esengwa mingi, esengwa trop journal lelo. Taka biso ba mama. Donc journal lelo papa ko meka na okutu te. Papa lambela nga fufu. Papa salela nga nyonso. Donc déjà journal lelo faut papa lambela nga asela nga nyonso na mbetu pe na balusete faut balusanga. Mbetu balusete ne. Il faut balusanga pour ta journée na biso. La journée va pas papa faut balusanga. Papa il faut balusanga pour ta journée na biso il faut balusanga pour na selo te. Na betu pour na la pour ya balusanga. Message ni peut faire la bataille sur batala à travers le monde entier www.congodialogue.com. Message no kopesa na maman sur mokili mobimba. Ba na opesa message ya maman nyonso mokili mobimba ba jeune si ba mama biso ba mama. Tana na nyonso tana facilité nyonso biso ba mama. Neza bo mkwalelo si to na un mois ka mikola biso. So papa saka no kola mingi te. La police mbala moko keka police. Police mta ochiche biso. Donc neza bo ba mama to na estengo. Journée na biso ndo ba bateli biso en tout cas papa nta beso le kumu o bateli biso ba mama to a bien. Photos za bien. Oh zwanga bien te zwanga tina makolo na ngai. O zwanga bien te. Zwanga tina makolo na ngai. O muna ngote. Oh ndaneza eza mapete. Ma bête biso journée ba mama tela katona esengo. Ah, ebele basi ba mibali misusu ba simiyeli basi to comprendre te. Ba sesena ba pa sesena na aibele. Mibali ba za. Sino ba sunde bo kiri ba charge poliputa na kamwe. Mibali ba sundeli basi ba susu ba sesena ni ba ta mibali se. Ba kimi bango ba sesena ni. Merci beaucoup. Jifika toko tanakaki, toko solalo, toko sola, toko tia boye. Na cadre ici la journée internationale de la femme, tout le monde va basaler à Jifika. Maman, bonne nuit. Bonne nuit. La journée la bino le 8 mars, journée internationale de la femme. Toko ba sentiment na le par rapport à la journée la bino le 8 mars, c'est maman journée internationale de la femme. Bon, sentiment ils la rapport na vraiment et ça a plaisir pour la et ça niveau mususu ba comprendre la valeur à moi cité alors na journal le mingi ba comprendre à moi c'est quoi donc vraiment moi si alors pour respecter quoi ça la journée moi de la férié pour na ba maman donc beaucoup de respect quoi bongo ya et ça la biso vraiment ata ndenge moko bobulaki mais le journal lelo tozala baconcentration mosusu ozomimona mpenza ke naza mama vraiment bongo message particulier kopesa à toutes les femmes du monde entier par rapport au journal lelo. Pardon? Message particulier kopesa à toutes les femmes du monde entier par rapport au journal lelo. Bon message nanga ezaka ke faut se comporter talaka ndenge toza basi basila biso journée eza mpona biso donc c'est que tozala vraiment na valeur quoi eza bongo. Merci beaucoup de Monica Ambiance de venir à la Palanca dans le cadre de la journée de la femme. www.congodialogue.com grâce à ma Francine Gembe, la femme à l'autre définition. Merci beaucoup la petite Nanga Joël Dodo. Merci beaucoup à Hervé elle-même Moral. Merci beaucoup à Moté et Freddy. Là, bah, on pense que vous avez dit que continuer à la caméra. Concernant sur ça à la presse pour continuer pour aussi mater pour que le match au Tambola TV quand les mamans à la régie puis qu'à skip la caméra donc encore une fois merci pour l'opportunité pour la petite homme pour le APC là ni à la caméra merci. Merci beaucoup, nous sommes toujours ici dans le cadre de cette journée internationale de la femme. La fête continue, nous sommes ici chez BMAC, nous sommes à ma bonne nuit. Pour eux, le sentiment par rapport à la journée internationale de la femme. Toujours à Baba Mbeka Lelo. Le sentiment là. Le sentiment là, les apôles Lelo, les amants, la maman. Bon, j'ai invité la journée de la femme, et ça, Lelo le 8 mars. Eza mukolo ba mama na linga kopesa ngope zape mukolo ngala botama. Botama le 8 mars. Joyeux anniversaire. Obrigada.
Un message sur la femme du monde entier au Orlando, partout sur www.congodialogue.com. napesi mbote na bato balinga ngai maravile ya kina bato nyonso batale 8 mars napesi bino babise ebele te amo. Merci beaucoup. Bonjour, le 8 mars, journée internationale de la femme, c'est tout et à Mokolabino, aujourd'hui, nous l'avons dit à Toro, le sentiment à Oza. So sepeli makasi, le ibo na biso ba maman, le 8 mars, o sepeli makasi, bonza mabaka tokomi le 8 mars. Dona esonga makasi potala kaka, jamais ezala. Toza tomela, tobina, dona elenya makasi. Nasiki wana. Siko yo ozomela, mais quelque part na mokili basi misi bazosurpris, basibili baviol, yo message na omesaka basi oyo baza esikamo baza resurpris, bazosibili baviol. Baba na patience, biso atolukaka, tobima ntongo koteka, koluka vieza koza na patience, sans koluka oteka te okokovivre te, tozeli na posa mobali okoka te, koluka, foteka, biso totekaka, totika bapara totekaka, biloko tomoni ke tosombi toteki, donc nzambe asunga bandeko na biso mpe baomona nde tovivre, nzambe apambola baobe na moke oyo bozwa, bavivre lokwa biso, nzambe akokisa su tofete susu le 8 mars ya 2018 eza esengo makasi na sepeli seke bien. Merci de gentil maman. Maman, bonjour. Bwana ezi. Você está falando português? Sim, eu falo português. Pode falar umas coisas para apoiar a jornada 8 mars? Sim. É um dia para mim maravilhoso, para a mulher africana, que dá umas coisas que dá para a mulher. Pode saber, uma mulher, uma sociedade, para você saber. Não é mulher só para meter pano, não. Mulher é uma sociedade, para você saber. Um dia, mulher também dá uma coisa que o homem pode fazer, mulher também pode dar, sim, na sociedade, qualquer coisa. E ela vai interpretar essa journée internationale, essa journée moko kitoko pour la femme africaine. Moi, ça zaga mutu akofana te. Asala akosa tu makambo mibali basalaka. Alors, muito obrigado, mana. Sim, muito obrigado para todo mundo, para todas as mulheres. Muito parabéns, gostei do dia. O próprio dia é grande para mim, gostei muito. Muito obrigado. Esse é o 8 mars, journée internationale de la femme. Esse é o terreno que sentimento de usar na nossa mão na lipita. Até que moi, si, usar na Luanda, sentimento de usar. Tala sentimento kitoko pole eza journée ba mama, journée na biso ya sepeli mingi. Bo atana ngola, kaka biso, peta sepelela journée na biso, peta sepela. Ya sepeli mingi, ya journée ba mama. Mon message de ma femme, il y a mon entier au Orlando sur www.congodialogue.com. Message particulier au peuple la base nyonso mokili. Mais sepeli mingi na journée na biso, sepeli mingi. Na pesi bina nyonso na moja inter, ba moja kitoko, lele kitie na sepeli na journée na biso makasi. Kaka journée ya mama, ba pesi so valeur mingi. Ba papa na sepeli si biso makasi. Mais sepeli na journée na biso si. Merci beaucoup maman. Bonne Obrigado. Mama tomoni awa na Luanda na Palanka olati kitoko robe kitoko journée na bino ba mama et une journée internationale de la femme est sur le sentiment de ça na pas pour la journée na bino ba mama. Sentiment azalango premièrement la personne on Nzambe merci. Kotala na Luanda na mboka muna pays mo étranger. Ba fille congolais baza ba fêter le 8 mars. Koleka kutu ba mo ba na mboka. Et en plus, c'est le jour anniversaire Nangai. Joyeux anniversaire. Merci. Tete. Ezo sengo mingi. Yako kotambula na mkolo oyo na journée ya ba maman. Yango la sepeli kwa participer à na sika oyo tozali. Moi message particulier na bato na so ba Holanda. Ba sa mokili mo ba Holanda aussi toi lever donc on l'a message ezaka qu'il faut pas considérer la journée parce que la journée moi bien mais ça peut être moi jour encore est important pour la vie pour se retrouver quand même. Merci beaucoup la JP Kamalaba mutu la naza la caméra
Encore une fois, merci pour l'opportunité. Merci beaucoup la pharmacie dentaire à Paris, mon frère. Merci beaucoup la les États-Unis. Merci beaucoup la maman Francine Ngembe. Merci beaucoup la jeune Angaï, si que de l'eau, la bonne roi, merci beaucoup la petite Angaï, c'est favor, Baba Natresia. Merci beaucoup la petite Angaï, Joël Dodo. Merci beaucoup la RVL, Makamapa Sebandi. Merci beaucoup la maître Samo, maître Giva, maître Sibor, Barmoucho, la petite Angaï. Merci beaucoup la Gérard Sancho de Wemat. Merci beaucoup la Gérard Norba. Merci beaucoup la Massa Nanyonso. Merci beaucoup la Sida, merci. Avec merci. Encore une fois, merci la Tipika.